Bandeko na ngai napesi bino mbote lisusu na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na liboso na bino pona ko partager lisusu video lelo na makambo o na monaka makambo Nzambe atalisaka ngai po epesa bino mayele. Yangwana to bondela kwete ekolo azana biso to bondeli na kombo na Yesu Masiya to bondela. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se ekolo Yesu Masiya papa to pesio merci lisusu papa na nyonso ozosala kati na biso papa ozosalela biso ya minene kati na bomoi na biso kolo otiki biso tozala sulu na bomoi papa pe na ngonga o papa po ete ngai nafanda devant caméra na enregistré makambo oyo otalisaka ngai po ete bana na bazwa mayele papa na pesi yo merci topamboli yo tokumisi yo tonetoli yo kuma masanjolama na yo papa oza malamu mingi Seigneur yo lobelaka biso papa olakisaka biso mabombami po ete tozwa mayele Seigneur yango wana tika ete video oyo nazosala kolo bana moko na moko bakolanda video oyo esika bazali kolo fongola mayele ya bana na yo papa bazwa mayele ba comprendre nini oyo lobeli bango katikati na video o papa kuma masanjolama netolama na yo papa na bondeli bongo na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai napesi bino bisu mbote bandeko nyonso o bolandaka ngai napesi bino pe merci pona ba commentaire merci vraiment na nyonso o tozo partager Nzambe aza tellement malamu vraiment atikaka biso te alobaka na biso na ba façon nyonso po ete tozwa mayele na kosenga na bandeko nyonso bolanda video o ba o non bosabone na Deline Télévision te bosabone na Deline TV po oyo eza chaîne o to partageaka makambo eza spirituel to partageaka makambo eza spirituel makambo o Nzambe arevelaka biso makambo o tomonaka na bandoto na biso na ba vision makambo o Nzambe arevelaka biso yango to partageaka na chaîne o ya Deline Télévision. Yango wana yo o nano sabone te sabone na chaîne o po ekopesa o mayele po soko oyebi okomi ozwi mayele okoyeba pe ndenge nini okotambola katikati na mokili o comprendre mami Nzambe alingaka mami Nzambe alingaka te o comprendre pe makambo o esalamaka na spiritualité. Donc bosabone merci na ba abonné nyonso ya sika Nzambe mona bino botalaka pe ba video o akala po tokende nzela moko po le bosabone sika botala ba video ya kala te ba question mosusu ebima wana o sito lobela omono ko comprendre te exemple ba question o ya mama Deline pourquoi ozosambela na komba tata mwana pe ya molimo santu wana eza kutu question so muta tunika question bona comprendre ke aza muta sika vraiment Nzamba pe bino temps bozonga pe na ba video ka o esalamaki kala bo comprendre makambo ebele lelo na partager makambo oyo ya ona monaka na 2014 mambo na monaka na 2014 avant on a ke na mambo wana na koyebisa bandeko nyonso oyo bozo bongisa na biloko te pona ba courant kotia ba mai bo bongisa po lelo na yebite so boyokaki makambo Macron alobaki vraiment faut ko bongisa biloko wana po eza ondie eza musika te Nzambe asunga biso vraiment ya musika te bo se preparata na mingi te ko bongisa ta mo eloko oyo okoki ko pelisa ta na ndako ka mulile ko mulile ezali bilo mwa bongo en tout cas Nzambe aza na moko na moko na video on na partager makambo na mona na 2014 ezaka ndenge nini na 2015 pardon na 2015 ezaka na 2015 nakendaka Angola na Luanda kokoma na koma kuna na Angola nga na bi
nde na ye na nga na ngola awa funa kendaka séminaire nakuti séminaire mobwe na Palanka séminaire biso tondo fanda na busa mpe tondo fanda mais séminaire wana ezalaki na Palanka na Golf Doge tondo fanda na Golf Doge siko séminaire ezalaki na Palanka nde nake wana nakutani mpe naoki mpe lisolo ke séminaire moko eza na Palanka kuna boyeboye nake bandi mpo kokende séminaire wana ti nde na nde kokende ezalaki je crois ya 4 jours nake séminaire na moko ya liboso bandeko na nga bato ande wana séminaire yango bato ebele bofo voir le bapase bazobondela mpona bato milimo mabe ezoloba kati na bato do ozokamwa mpenza ozokamwa milimo mabe ezoloba na banzoto ya bato bazoloba nga mama na ye nasala ye boye nazongisa boye nga koko na ye nga camarade na ye nga toteka nesika monga nabwakela ye maladi en tout cas milimo mabe ebande kolobaloba na banzoto ya bato siko nga wana nga mpe nauti na nga Angleterre nakendaki nga bi nga mpe lelo awa soki demo moko afanda na nzoto na nga lelo awa akoloba mpe akobima bandeko na nga premier jour bato ebele bamilimo mabe elobaki bademo balobai na banzoto na baonga demo moko te alobai na nzoto na nga deuxième jour ndenge moko troisième jour nga siko na bi yango nga mpenza demo aza te na nzoto na nga to ndenge nini mpo bato presque bademo bazoloba bon bato nyonso te mais ezalaki mwa bato ebele siko nga na bi nga vraiment nga mna elonda putain mosu na profite nazwa ta mwa délivrance na nga moko boye ezali kaka ke namona kaka namona kaka mpe ke mwa délivrance moko esalami kati na nga namona mpe demo moko alobi kati na nga babimisa ye en tout cas etikala ekosalama te nde mokola suka séminaire wana vraiment te période ya séminaire wana nyonso nazalaki kobima te koona kende po biloko ta mosu ezali so na ye na biloko nake kotongo na bamagasin na ville kuna na ville kuna na bamarti bakote kuna sikoyo chaque jour na bandaki koke kozwa bambongo bandopianga bambongo ndamu na bata bamagasin wana oyo nakota ye biloko pendant temps ya séminaire wana ko ata motalakai ngai ya kozwa mbongo jour boye na okende te naza kaka séminaire ndako prière séminaire ndako prière en tout cas nazaki vraiment na prière makasi nde après séminaire wana ya kosila nga demo moko atikala ekoloba mpe na nzoto na ngai te après mokolo kutu na séminaire nesile nga bi siki na nga bademo te nga mona ye kosusumuka nga bi modele mpe nasambelaka mpenza demo kefana na nzoto na nga jamais naza nanga mpe na demo te nga mpe amodele nasambelaka en tout cas na demo moko te na nzoto na ngai yango wana mpe bamanifeste na bango te yango mpe demo moko te amanifeste c'est normal pourquoi kaka nakanisaka ke demo moko fa loba na nzoto na nga moko na longoli eloko yango na bi te naza nanga mpe na demo te na nzoto na nga bandeko na nga eloko nini eyaki kosala séminaire esili nango 2 jours après séminaire wana 2 jours après séminaire wana bandeko na nga na bondela kobondela na bondeli na lali nde na lali boye na bandolota ndoto nazokende na nzela mpona ndosala soki nabimi na makadame nazwi chumika nazwi babengaka ni bakombi nazwi kombi nazwi chumi kaka naloba transport pardon nazwi transport ememi nga ti kuna ezalaki ka transport moko ememi nga ti kuna na kiti na coin wana le nabeti mwa makolo nakoti na balabala yango esika na bandeki kokende priere yango bandeko na ngai eloko nini ya kosala na ndoto wana nazolota ndoto na bongami nazokende en tout cas ndoto na wana nalotaki ebandeki kaka na telemi na coin na biso wana esika na bandeki kozwila transport wana na telemi wana naozela transport nde sikoyo namoni transport moko ezolekana na te loboko na telemisi kombi wana na mati na kati ya kombi wana komata na mataki na kati ya kombi wana nde le na mati na kombi namona mpe mutu moko boye ndenga na telemisi kaka kombi yango wana nazomata mbamu mutu moko mpe azoya bandeko na nga mutu wana azalaki mokuse
et puis makolo na ye eza milai tellement makolo yango eza tellement milai sikoyo mwa tambola bien eza te makolo yango sikoyo esali brancard boye boyebi makolo brancard makolo esali boye esali boye nde ezala mingi bana mike so atamboli sika après makolo ekoki kosala ye boye brancard moko ya makasi makolo wana esala boye ya makasi epuis l'air azotambola po l'air nga na koti na kati ya tumika yango ye sikoyo atie mpe boye bazela ye wana azoya soki azwi lokolo yango wana ebaluki boye epa etelemi ebaluki boye don na ndenge aza mokuse na forme na ye antuka mpenza ata kuta osambelaka nde nini soki mutu wana azoleka antuka olandisa miso kotala ye oba mutu aboya ye moma ozomona nde siko mutu yango lera nga na koti ye mpe akoti na tumika wana afandi pembeni na nga le afandi pembeni na nga siko naotalaka nga na bi naoyokele siko mawa ndenge azali mukuse epuis na makolo ne na forme na ye bizarre akoti na kati ya tumika wana tobandi mpe kaka kokende toke tokomi place ya eglize nga nayebisi chauffeur kitisa ngai awa na bina chauffeur kitisa ngai awa nde chauffeur mpe akitisi ngai kokita kaka nga na kiti mona ye mpe ye mpe akiti lera kiti wana na transport kokita ne kuta azobunda na makolo ne soki atibwe do makolo yango do ndenge ezosala donc en tout cas mutu abona mokili bon baza na bango mais non namona pete non namona te nde après nga sikoyo na kamwe nga bi tomataki na ye place moko na tumika na transport tokiti na ye mpe place moko donc nga sikoyo nabandi koke namona mpe aveni oyo nga na koti ye mpe akoti yango azaka pembeni na nga moko azoya mopanzi na nga moko azozala na nsima na nga moko mopanzi na nga moko na nsima na ngai tozoyaka nga kuna okamwaka nga na bi mutu oyo mokuse oyo tozokende ka nzela moko tomatei na place moko epuis tokiti na ye place moko boye ndenge nini naoyokele ka manda azotambola emona azotala ye boye nasonga lisu ndenge azotambola kaka bongo kaka azobundana na kotambola me azaka pembeni na nga mona nsima na nga moko mopanzi na nga azalaki mingi moko aza mopanzi mona nsima na nga aza kaka wana moko mona ali na nsima na nga aleki mpe mopanzi oyo do tozokende ka nzela moko nga kaka naokamwa ke tozokende nzela moko ake wapi bandeko na nga naye kokóma na église wana place séminaire ezalaki na koti naye kokóma wana na koti le na koti baprotocole mpe bayambi ngai bake bapesi ngai place akofanda le bapesi ngai place akofanda namona mpe ye wana ayeka na makolo na ye na makolo na ye azobuka wana azoya wana ti ayeba afandi kaka pembeni nga nafandaki nga sikoyo nazokamwaka me naomona oke eza nango normal mbamoko wana na ndoto mbamonga na bi mutu oyo namataki na ye place moko tokiti na ye place moko yango nazoyaka nzela moko na ngai nzoka nde azoya eglize mutu aboye pa yaka eglize nakamwe kaka wana naoyokele ka mawa afandi mpe pembeni na ngana nga na bi oke afandi mpe pembeni mbamoko batei na séminaire wana ala presque na kati ya séminaire wana na kibomoto boye ezalaki na mwa mbali moko azalaki adjoint nayebi te so azali nani abandaki kosala modération le mwa mbali ana azosala modération na séminaire wana na ndo sentir présence ya Saint-Esprit makasi vraiment donc na bandaki kosepela makasi so azosala modération bandeko na ndoko oyoka bien moko na ndoko kota penda na prière ale bapaster bazalaki po église wana ezalaki mo église amene bapaster bazalaki mibale ye mwa mbali wana bonga mpe nayebaki mpe mambo église yango te mais mwa mbali wana azalaki lokola adjoint ya bapaster azalaki lokola ye mutalanda bapaster na nsima na kati ya église wana nayebaki te aza nani
mais soki nando monaka soki ya simbi micro non 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 de nanda ko sepela makasi po nando sentir présence à Saint-Esprit. Après siko bandeko nanga mateya ngana mutu wana kaka mukuse wana wa makolo ezaki milai donc nzoto ne boeza mukuse siko makone baluka donc esali branca esali boyoki vraiment bizarre mutu moko bizarre donc nde après tofandi na epeka pembeni nga pe nakoki kokima ete malgré aza bongo na sepeli kutuke aye pe église quand même nzoka nde yango tozoya ne nzela mo nzoka nde aye na église ok problème te bandeko na nga ekomi air moko boye mwana mobali wana siko na ndoto ti na ndoto siko mwana mobali oyo nandai kosepela na kibomoto boye nandai kosepela soki asimbi miko modération ezalaki makasi donc baprière mpenza donc ya moto vraiment nandai kosepela nde naye komona mbala moko mwana mobali wana abengi bato groupe intercession groupe d'intercesseur abengi intercesseur abengi bango boya po ezaki soki mutu milimo mabe bandi ko manifester le ba intercesseur wana bazwi mutu bakene kuna liboso bandi obimisa besi wana oyo manifester kati na mutu nde mbala moko na ndoto na nga siko namoni mwana mobali wana oyo bandi kosala mingi modération wana abengi bato intercession baya abina bango boya biso pe totalaka tomonaka le baye boye mwa mobali wana ayebisi bango abi bozwilanga mutu oyo bazwa mutu oyo afandi pembeni na nga bandeko na nga bazwa mutu wana bibozwa ye na makasi mutu yango to azosala ndeti koboya ngabi pourquoi boyi bozwa ye bokende ye wapi bazwa mutu yango bandeko na nga bazwi ya bibozwa ye boya na ye awa bamunga na binga no tika boye te muta batu mutu ayebi nde église bozwi ye po aza boye to ndenge nini po forme na ye aza bongo koma bokoki kozwa ye baintercesseur wana bazwa ye wana siko mwana mobali wana azokomande abiboya na ye awa babima na ye na libanda siko église wana bamonga mpe na landi mpona nasalaka meme intervention ya mutu wana koma bokokangi boye mpo nga namoni lokwa toye na ye nzela moko namoni ka ye na ye mpe église koma bakokanga ye boye nde tobima na bima siko libanda na bango babimi na mutu wana nde mwa mobali wana ayebisi bato ya baintercesseur bozwa ye bokanga ye basinga na maboko ntina makolo bokanga ye basinga babanda kokanga mwa mobali na basinga nga na oloba non pourquoi bosala boye pourquoi soki nakepa pa mwa mobali onga bi pourquoi ozosala boye yo mpenza moto nasepelaka soki ozomodere naokaka bien na santa ya présence ya Saint-Esprit soki ozopesa basija priere toobondela mais komo koki kokanga mutu komo koki kokanga mutu aye église mpo bomoni ye makolo ne baluka mpo bomoni ye forme na ye esaza mutu te pourquoi mpona forme na ye parce nani mwa mbala nkuta azokipe nga kutu te mwa mbala ngo azokipe nga kuta bibokange so basinga makasi bakangi ye mbamuka alobi bofongola place oyo libulu ezali na libanda ya église wana namoni terrasse moko ya monene ezalaki na babibende likolo terrasse na babibofongola oyebi ke bafongola bibende wana boye abibozwa ye bobwaka ye na kati kuna akozala wana bobwaka ye na kati na bokanga babwaki ye na kati bakangi sikoyo place yango bakangi place yango bazwi sikoyo kade abibotia bakade na nga nazokamukanga bi église ya ndenge nini bazokanga bato nzoka église oyo ezalaka na libulu na liboso église oyo ezalaka na terrasse liboso batiaka nde bato awa bakangaka bato église ya mabe église ndeni wana ndoto na wana siliki ngabi église ndeni botimu na libulu mpona kokunda bato mpona kokunda bato botiango mpe na bakadena nga nazosilikaka wana nde mba moko bazwa ye mwa mobali yango batie kuna na kati mwa mobali wana ayebisi baintercesseur botia bakadena oyo makasi wana bazwi bakadena oyo makasi nga nazoganga nazoka pasi nga nosala ndeni koma bokokanga mwa mobali ya bato mwa mobali nkuta awuti mosika kuna kote nga nawutaki tomati na ye transport moko ti tokiti na ye atia akoti awa
Passer na donc mon balo na boy kutu ko bananga azwa ka mutu ana kanga mba musku na lamuka na pasu wana puna lamuki ngabi nzambe nanga o ndoto ni ongai na loti kabi Seigneur o ndoto ni nga na loti église oyo nga na wutaki oyo ya séminaire oyo na kende séminaire bazo prier makasi bongo baza na libulu na liboso na bongo bazo kunda bato bazo kanga bato nde nzamba ebisinga boye abi na nga deli ngam na lotisi o ndoto o nde nzamba bazo sola na nga après avoir kolamuka na ndoto wana nzamba bandisiko kosola na boyoka makambo nzamba lobaki na nga nzamba ebisinga boye alobi na nga deli ngam tu na lotisi o ndoto oyo nga bia bon ndoto oyo église wana tie mutu na libulu alobi abi na nga deli eza démon abi ezalaki mutu te aza démon mutu oyo ozobenga mutu wana aza démon ngam na lotisi ndoto oyo eza makambo oyo esalami na spiritualité esalami spirituellement donc lenga na nzamba malamu bandeko na nga makambo mosusu esalamaka boye bozomona mamde esalama me makambo mosusu ezosalama na spiritualité ayebisi nga alobi adeli makambo oyo nga natalisi yo lelo eza makambo oyo esalamaki na ere yo ozokende séminaire wana alobi na nga mwana mobali oyo ozolobake batie mutu na kati ya libulu aza démon abi aza démon aza mutu te aza démon oyo azalaki kotambola na yo démon wana azalaki kotambola na yo nga na bia bon aza nde démon na kamwe nzamba abi oui aza démon azalaki kotambola na abi aza démon ya te démon moko abi basorti ya badémon wana bazalaka bateti abi basorti ya badémon wana baza teti makasi abi aza sorti ya démon oyo moya kota na nzoto na yo eza te mpo moto eza kati na yo akoka ofanda te akoka ofanda na nzoto na yo te mpo moto ezali yango wana kotambola ka pembeni na yo akozala ka pembeni azokontrole vi na yo azokontrole yo place nyonso yo ozokende ye aza wana azokolanda yo makambo nyonso yo ozosala azomona azokomunike azopesa mpo na yebisa bino ke monguna satana sans information akotravaille te sans information akotravaille te yango mona bandako batiela biso bacaméra caché batiela biso bamicro caché mpo na bino bozosolola bozosala projet moko boye bamikro oyo bango batiaki na ndako bakoyoka mikro wana nde bakoluka kodetruire bino apartir ya makambo bango bazokoyoka ozomona yango wana bapriere nyonso ozobondela fo kodetruisa alere nyonso bacaméra caché na bandako bamikro caché na bandako bantene oyo batiaka na bandako fo kodetruire yango chaque jour normalement lere ozobondela fo detruisa yango mpo misu lere bakotisaka yango yo mpo oyebi te lere yo detruire wana bango bazusu bakotisi yo detruire wana bakotisi ozomona donc vraiment sikoyo eza na bagenre ya badémon wana lere bakokoka ata mosusu kotia bacaméra caché na ndako no te mpo moto ezozala lere nyonso ya mabondeli monguna satana akotindela yo démon ya contrôle donc démon wana azotambola na azokontrole vi na yo akokontrole vi na yo nzambe ayebisaki nga abi démon oyo sorti ya badémon oyo aza badémon oyo bazalaka teti makasi vraiment alobi démon oyo atobengani ye azongaka kaka atobengani otindi ye bisika bikauki akoluka kaka zonga pana yo aza tellement teti makasi eza sorti ya badémon wana abi ye wana abazalaki kotambola na yo démon wana andotambola na yo doki le démon azotambola na yo soko okomi neti na ndako atikali na ye na porte wana quelque part atikali akokota ata mosusu na ndako te mpo moto eyali mais leka yo ozobima ye ayebi ke yo ozana azaka lokola sentinelle
le yo zo bimaka wana ku azwi yo bobandi kokende partout na babisi partout kokende bozana na ye donc azo contrôler makambo ozo kosala ozo na telefone azo yoka babiro nyonso kokota azomona makambo nyonso osala ozomona mpona nini apesa information ya baactivité nyonso oyo ozosala po bango baluka kodétruire nga na bi bon alobi abi demo wana atale nyonso yo bondelaka obenganaka ye akendaka me azongaka atambulaka kaka pembeni na yo yango wana ngai boyoka nzambe abi nga nzambe ezalaki na 2014 pardon na 2015 nayebi te pourquoi naolobaka 2014 po 2014 mpe nazali na Angola 2015 mpe nazali na Angola wana ezali na 2015 nde alobi na nga alobi ngai nzambe na temps oyo tokomi napesi autorité na basali na nga oyo solo oyo nguya makasi basali na nga oyo bana nguya makasi napesi bango autorité ya kolie bademon oyo napesi bango autorité ya kolie bademon oyo mpe kotia bango na baprison po lokola bajara bademon oyo baza bademon oyo bazaka tellement teti ata obengani ya kozonga yango wana ngai nzambe na temps oyo tokomi napesi basali na nga oyo baza na nguya napesi bango nguya ya kolie bango kokanga bango basinga mpe kotia bango na baprison abi po soki bakangi ye bongo batie na prison na moyen abima susu akolanda yo eza te kana bi ya solo alobi na nga eza ndenge wana donc séminaire oyo bandi oyo okendaki pendant 4 jours délivrance oyo ozwi eza démon oyo azalaki kotambola na pembeni ye wana otokangama kuna bakangi ye na prison wana nde bakangi ye wana po abima susu akolanda yo eza boye eza pasi makasi po mosali na nga wana napesi ye autorité wana ya kolie bademon wana nde yango akangi ye ngabi ya bon alobi après wana aye koyebisa nga alobi na nga abandi kobana makambo mpona mosali wana alobi ndenge aza boye aza paster ngabi nga na mona église na bapaster baza mibale ye na tike koyoka te aza paster abi te akomi nde paster mikolo oyo alobi na nga te mokilo eza na makambo spirituel bandeko ayebisi nga alobi mwana mobali oyo abanda kosambela banda kala makasi asambelaka makasi atambola pe na obanga nga makasi fala koma paster déjà banda kala mais moi akoma paster ezalaki te pona nini azalaki moi akoma paster ezalaki te po na famille na bango kobanda bakoko na bango basalaki alliance oyo basalaki wana azoloba na bandeko nga na mopaya église ya munene oyo nga nake na nga kaka nde na mopaya nake na nga kosambela kuna bon nga mpe nazwi ngolu nazwi mpe délivrance na nga me nzambe sikoyo andoloba na nga makambo mpona mutu donc troisième personne ya église personnalité ya église wana donc bapaster bazalaki mibale alapres ye nde mutu alanda bapaster na nsima nde nzambe alobi na nga alobi Adeline omonaki lere ye azotinda bapriere ndenge ozalaki kosanti nga bien naremakaki yanga abi aza vraiment mosali na nga natondisa ye mpe na nguya abi natondisa ye mpe na nguya makasi epuis ndenge aza wana abanda kosambela normalement fala koma paster banda kala fala koma paster nga mpenza nzambe natiaki fo azala paster fala koma paster banda kala me akokaki kokoma paster te moya koma paster lere wana ezalaki te mpona nini
na banda bakoko na bango basala alliance moko alliance wana basala ke na famille o mutakoki kokoma pasteur te mutakoki kokoma mosali na nzambe te na famille oyo atozo sambela na yo mais okoma mosali na nzambe baboya yango alliance wana esalama nde ayebisinga lobi ke yango wana a partir alliance wana ndenge esalamaki alliance wana barenouvelaka ngo lokola chaque année barenouvelaka sikoyo ekosala sikoyo ke yango wana ye banda kosambela moya koma pasteur eza te mpo alliance wana elongwa te alliance wana ya famille wana elongwa te donc moto akokoma pasteur te yango wana ebandaki kofrene moyen akoma pasteur ezalaki te alobi na nga ça fait quelques jours déjà baototaye déjà pasteur akomi pasteur sikoyo mpo na nini ye akomi pasteur mpo papa moko oyo atikalaki na kati ya alliance wana nde basali alliance wana barenouvelaka yango sikoyo papa moko wana atikalaki ifale sikoyo na monde ya butu afandisa na bandoki mosusu mpo barenouvele alliance na bango oyo wana mpo barenouvele alliance wana oyo basala ke moto akoki kozala pasteur te na famille oyo akozala mosali na nzambe te na famille oyo sikoyo papa wana akolaki mpe mwanda munde nzambe alobaki na nga alobi na nga papa wana sikoyo atikali kosala ngo te ifala sala ngo ya bandomwaka na kosala ayebaki te nzoka mpe liwa ekoya kozwa ye briske nde liwa mpe ezwi ye amikufeli sans ke arenouvele alliance yango ebikisi famille oyo na temps oyo siko basali na nzambe bakobima na wango na famille mpo alliance wana ekatani mpo lokola barenouvele yango te eza su na puissance te yango wana mpe ye bauti kokomisa ye sikoyo nde pasteur sikoyo faye basala yango banda kala me ezalaki na blocage yana ezalaki ewuti na famille mpo alliance wana ezalaki kaka bande kaka korenouveler sikoyo papa oyo wana moko atikalaki fala renouveler alliance wana abenga na bandoki mosusu ya famille barenouveler alliance wango basalaki ngo te yango wana ekangoli sikoyo bango basali na nzambe sikoyo bakobima na famille wana yango omoni ke ye abimi sikoyo mosali na nzambe na kamwe elekelaki nga bandeko elekelaki ngai nde nzambe apesi nga explication wana elekelaki nga nde eyaki kosila bongo ozomona yango wana nga lelo nalobaki ke naloba yango na explike bino ndenge tozalaka boye bato ebeli bazalaka kaka azobimisa bademo na ndako bademo baza na kati ya ndako bobima bademo na kati ya nzoto na nga bobima nzoto na nga eza temple ya Saint Esprit demo kofanda te bima bongo demo oyo atambolaka pembeni na yo demo oyo atambolaka pembeni na yo il faut kobondelaka lero ozobondela à travers vidéo oyo ndeko nango ozolanda lero ozobondela ozobimisa bademo na nzoto na nga so demo moko azali abima na ndako na nga so demo azali abima na libota na bana na mobali na mwasi soki demo azali abima epi bademo oyo batambulaka pembeni na biso o demo moko otambolaka pembeni na nga na boyi na kotambola na demo te nga na kotambola na demo te na kombo na Yesu Masiya na kotambola na demo te nga na kotambola na baange na kotambola na baange bademo bozala mosika na nga na kombo na Yesu Masiya nzambe abi bademo wana bazalaka bademo ya teti abi baza tro teti atobengani ya kozonga il faut kobondelaki na lie yo nazolie yo nazokango basingana kangi basingana makolo na maboko na kangi yo na tio na prison na tio na prison spirituelle foko lo babongo foko bondela ndengo wana ozomona po makambo susu esenga apena prononcer yango tala nga nazaki obondela makasi naza obondela makasi menzoka demo moko azalaka pembeni nanga nayebi te soki abandaki mokoni kolanda ngango namoni nayebi te soki nangolaka kuna me nayebi te nzambe mpe aloba te demongo abandaki kan mpo alobi nanga ke obenganaka na oye nayebi te soki nanda obengana ndeni abi obenganaka ye me azongaka na ye kaka obenganaka ye me azongaka azalaka pembeni no soki oti na ndako atikali quelque part
après l'air okobima azio susu l'air ozokenda landi osusu atambulaka na yo ndenge wana esika elekelaki ngai yango bomoni bandeko na nga naye koyebisa bino ke l'air ozobondela lobaka nakangi bademo wana nyonso nazokokango bachaîne nakangi yo bachaîne na maboko na makolo epuis mutu moko te akoya kodefendre yo mutu moko te akoya kodefendre yo mpo soki nabosani te ndoto mona bosanaka après mikolo wana nalota ndoto bato moko ebele bazoya bazolinga baya ti kokende na libulu wana nalotaki yo mokomso bazolinga kokende ndeti na libulu babimisa demon oyo bakanga namona mosali na nzambe wana atelema liboso boye lere atelemi bato nyonso bakimi dozomona donc vraiment faut kobondelaka makasi mpona babiloko wana epuis kolobaka makambo mosusu tomona olokwa bavanti mama deine esalamaka te demo ke etambo alanda mutu demo boyebo bademo bafanda na banzota bato baza te bazalaka nde tolobaka ata mosusu na bacoin bazali na babisi na banini oyo bazalaka partout mais eza na mosusu oyo azotambola na yo pourquoi kotambola na yo aza nzambe alobaki aza demo ya contrôle azokontrole yo mpo amema information ye apesaka information so batuni makambo nini azosali lelo asali boye azongisi boye namonaki akote na babiro moko kuna seke azoluka mosala nde bango bakozwa bafrene namonaki akendaka hôpital na hôpital wana naokaki médecin alobi ne boye alobi na ye boye bango bazwi bacomplike situation ozomona donc il faut kobenganaka bademo oyo baza pembeni na biso nga kutu banana kome moso na osamba nga binzambe tutotu na nga moto tutotu na nga place nazo moto demo ota pusana ta pembeni na nga donc faut kolobaka ndenge wana mpo makambo spirituel ezali yonka na ngene ebisebino epuis mpo na bafamille tala makambo oyo nzambe expliqué nga mpo na mosali na nzambe wana abike na famille na bango basala alliance oyo ezali ke mosali na nzambe moko te akobima na famille oyo yo oza na famille moko ata ozoyeba ata banoko na oyo ata mosali na nzambe azala te bakoko na bino oyokaka mpe lisolo te ko noko ya bamama na bino moko azalaki paster oyokaka yango te bino mo mpe boye nde bobotami ozomonaka bongo ata mutu te azobima ata mosali na nzambe keba bandako bondela loba soki alliance esalama na famille na nga eke paster aobima te na famille na nga ekatana alliance wana ekatana elo na ye kocomprendre paster wana peut-être oyo nzambe atalisaki nga mosali na nzambe wana ta mosu andaki kobondela me ayebaki te ke na famille na bango ezala na alliance moko basala ke mosali na nzambe akobima te na famille oyo ngo nayebaki te nzoka ezalaka donc nzambe elaka alobi seke ezalaka na bafamille mosusu balakelango mosali na nzambe akoki kobima te donc ata bakosambela na bango me osalela nzambe ekozala te na famille oyo donc basala ngo nayebi te pourquoi bafamille bokosala biloko bongo pourquoi bafamille bakosala mpo bayebi peut-être ke so mutu mwa osambela ko mutu mosusu mosali na nzambe moko peut-être akodétruire misala akodétruire nayebi kutu te nayebi te mais eloko kaka nga na koyebisa bino ke soko oremake na libota na bino mosali na nzambe aza te otali ti bamama na bino mosali na nzambe azala te oyoka mpe lisolo te ke ndeko ya koko na bino moko azalaki mosali na nzambe oyoka te bondela kata balien wana balliance oyo basalaki oyo bakoko basalaki ya mabe ke mosali na nzambe aobima te na famille oyo en tout cas faut kokata yango vraiment yango kana ngene expliquer bino nzambe azala na bino bozwa mayele na video oyo bozwa mayele boyebaki bademo ya teti bayali oyo batambulaka na mutu bazokoakompagne partout ozokende bakendaka na yo mpo na nini koluka koyeba makambo oyo ozosala mpo baluka kodétruire yango na ngene ebisa bino lelo mpo boyeba prochainement je crois na kosala je crois lobi na koexplike bino bademo oyo bazalaka mpe na bandako oyo bazalaka mpe na bandako peut-être oyo par rapport makambo oyo nakutana nango bono explike yango peut-être lobi comme ça toyeba
toyeba ba makambo to comme ça les toyeba ngo ezaka toyeba ngo te pona ka connaissance moko ka bongo te eza pona connaissance le ozo bondela ozala na oyeba ndenge nini okobondela maloba ni yo okobondela na prière na yo ozomona po olobaka te ko te ngana na demo motalandaka nga eza nango problème te nga wana période wana na osambela pe makasi 2014 wana nzambe pa zo révéler makambo zo sola pe nanga mais nzoka so na bimi na zana nga na demo pembeni na zana nga na demo pembeni ozomona makambo nde eza na mokilo donc nzambe asunga moko na moko na tiki bino vraiment o na ngena partager na bino ya ngwana soki totangi na nini na bon sekonte kasi koyo Yesu Masia leto yebi histoire o ya ba porte ndenge balobaki ke milimo mabe oyo to pourquoi tokoki kobimisa milimo mabe te Yesu Masia alobaki eza na ba démon mususu babimaka na jeûne et prière bandeko nanga eza na makambo mususu esengaka fo kota na modindo ya prière makasi fokota na modindo ya prière makasi nga nazaki kosambela makasi me esengaki kaka peke séminaire wana pe nakendango nzambe na bolingo na ye yango no monika po monguna satana abebisi pe begize ebele yango wana tokoma kaka kobanga soki ndeni nzambe pe na ndenge aloba na biso mais normalement biso bana nzambe ezake atosambela ano na église mosusu oyoki ke église moko kuna séminaire yo na so oza na temps na yo obungami ozokende po yebi te eloko nini nzambe akosala elo na séminaire wana ozomona eloko nini nzambe akosala elo na séminaire oyo ozokende wana en tout cas eza bien pour na biso mais na temps o ndenge begize eza kobeba yo kei séminaire moko boye po ta mosusu nzambe akodélivre mais oki kuna okezwa su milimo moko eke kokota omoni yango wana omoni biso baoyo tofandi kaka boye mais normalement tala ndeti séminaire wana soki nakendaki te estce nga moka na prière na ngai estce na ngai nayebake nalie nani wana demona nayebi te po nzambe abike obenganaka na oye mais azongaka kaka aza démon oyo ateti mais à travers mosali wana mpo nzambe abaki na temps oyo tokomi basali na nga oyo ya nguya na te nguya kati na basali na nga oyo ya nguya mpo balie bango yango wana omoni ye asali action wana alie nini wana elekani na spiritualité ye moko pe soki pasteur yango wana bon après le na kokende kuna na etuni azalaka nani en tout cas nzambe mamusu asalaka le otuni confirmation bi ya solo na tuni ye azalaka nani babi na nga auti okomaka pasteur 2 semaines passées bauti kosala ordination na ye akomi bapasteur gabi nafandika nye mwe po loba eza te no mwe pe mwe po yebisa eke tala makambo nzambe ayebisinga mpo na yo eza te natalika ngabi nga kope mopaya na eglize oyo ya koloba makambo boye donki natikaki kaka me nzambe aexplike nga makambo wana yango tozala mayele tobondelaka mpona mabota basene na nzambe fo babimaka na famille fo babimaka na bafamille so eza na basene na nzambe eza très bien yango na nzambe aza na moko na moko natiki bino nayebi te video oyo ekosunga bino kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko amen.